Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole esika nyonso bozwami. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek. Ndenge tulobaki na radio lokole chaque jour to bandopesa bino lisolo vrai. Oto benga histoire vrai oyo esala mabongo na mboka engomba Kinshasa, to na Poto, to na Amerika, to na Afrique du Sud. Mingi to balosa bongo ba histoire vrai oyo esala ma awa na Afrique du Sud isika wapi biso tozwami. Merci na bandeko oyo babengaki po na histoire to bezaki bandeko oyo babundaki yena mwasi na ye na balabala o ndeko mwasi atikaki mwana 4 ans et puis akei ko lala pa mobali mususu. Merci na bandeko oyo babengaki pe po na lisolo oyo to betaki bana mibale bakufi n'espace ya 2 heures du temps. Lelo lisolo ezali nini? Lisolo ya lelo esalami na Tafontaine. Bandeko ta Fontaine lelo tokobeta lisolo esalami epai na bino kuna. Bandeko o bayebi Tafontaine te ezali moi quartier o ezalaka awa na Johannesburg eza en face ya Rosentenville. Bandeko Tafontaine lelo lisolo ezali ya bino. Histoire vraie esalami bongo na Tafontaine. Lisolo ezali nini? Ndeko mobali moko to tobuli tata lopango ate mwasi ya locataire zemi kokamwa soni mawa na kata Afrique du Sud awa précisément na Johannesburg na Tafontaine. Tozana ba kombo ya tata lopango, tozana kombo ya fi obate zemi, tozape na kombo ya ndeko mobali obate mwasi na zemi. Mais tokotanga na nte prochainement tokotanga. Lelo tokobeta lisolo po epesa bandeko oyo bazali na ka oyo bazo mayele babandela sumaka baboyete. Lisolo ezali nini? Tata ko lopango amonaka na mwa mike na ye azali mpe na mwa mokolo par rapport ya couple oyo eyaki kofutela pa na ye. Alors il s'est organisé alobi ngai na kotikala ngambo awa na Afrique du Sud atindi mwasi na ye na bana bakenda mikili ya mpoto. Mwasi na bana bakenda mikili ya mpoto na France ye atikali ye moko. Tolma atikaki na ndaku ezalaki na 3 chambres salon. Kaka ndenge zalaka alobi aluka mutu moko atai wana po afutaka mwa quelque chose ye a bénéficiera na mike wana. Alors kaka ndenge baluka ba chambre jeune couple moko boye bazu chambre pa na ye. Bazalaki mobali mwana na mwasi. Jeune couple. Jeune garçon oyo ayako futela pa ya tata lopango asalaka musala ya livraison to delivery. Bat o bazalaka na Afrique du Sud bayebi Mr. B donc oyo soki order online OK ozui moi pizza OK otikana ndako bapeshe moi type do musala delivering OK na Nandos bape soki de ko deliver bloc rolia ça dépend musala papa asalaka yango na jeune garçon maratongo azonga kaka poko ba 21h 22h 23h papa ko lupangu atikaka na ndako abimaka te tellement comme rolia mboko ba locataire alexko bimate. Mama to jeune fille oyo basana mwana mukie yepe akendaka musala te avandaka na ndako. Tellement basi batondaka te boyebinde ezalaka tango bayeko luka ndako bamonaki vraiment tata ko lupanga meblanda ko ndenga ko sakana te otali pe ndako c'est bon bakiti pende ya cuirante ya bien kande boyebika nde ezalaka wana soki mutama poser. Donc tellement que basi bazalaka ba matérialiste en tout cas basi tout ça na se. Basi surtout basi ya mabala bakomi na kindumba koleka ba femme seule koleka ba jeune fille baza libre. À l'époque to bandeko quand on dirait ba sud-africaine de bazaka ndumba mais la recherche to sali concluse de kozwa congolaise et plus ndumba que sud-africaine. Bandeko boko limbisa et ça to finga te mais et ça histoire vraie ndenge sala mais pesi passe na motema. Papa ke musala jeune garçon qui est musala nzoka fi wana déjà enviaka na ye ko tata ko lupango mukolo qu'il était bon ebika mbali pasaka mukolo te mbali pa remaki ke moi azolela ba jantance nanga ba pench nangai akoti dossier nzoka bakoma na bango déjà ko bima bango mbale bayibaka na bango soko bataka pe mwana wapi oyebita ke na tiki mwana crèche tanga ko kozonga bango feti na feti na kolo ndaku. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de continuer na kotinda na kotika bino na nanu voix ya ndeko o apesi li solo boyoka pour le dire matumona comment est-ce qu'il explique la voix oyo emoto zonga susu.
tolanda polio basi lokola batondaka te bakende kokota bakuti kolo ndako azali pose ndako mpenza efanda kitoko lokola mobali ndenge azalaka boyebika ndako ezalaki na couple ndenge ezalaka alors bango lokola mwa bozwi ezalaki moke bazofutela mwa chambre bandeko boyoka lisolo or ke ntango mobali abimaka ye na kolo ndako deja masolo efanda bakoma mwasi na mobali ayebaka te soki mobali abimi ye na kolo ndako batika na nsima kolo ndako na mwasi yangana obe kofina zela nani papa avo continuer vraiment ata bino moko ata yo kolo ndako yango mpena okoyoka soni te papa prochainement tokotanga bakombo na bino olingi kozwa mwasi ya motu mais futa ta chambre futa ta hotel hein? Futa ta hotel tala lelo oyo sikoyo nzambe mpe saint esprit akotelaki mobali wana azonga kaka nde ezalaka abeti batour ebele abina azonga mwa ndako natala mwasi na ngai ndenge ezali mpo mibali entre parenthèse bapapa tosalaka attention soki bozalaki bien na mama na ndako soki omoni kaka mama badi baincompréhension na kati ya ndako yokutu boye otala makambo azoloba eza na sensi te keba seka alingi kotriche quelque part Félix waseka alobaka soki omoni mutu azoko koselaka likambo oyo osali te chaque fois fongola miso seke ye mutu abandi deja kosalaka mandenge wana esali pasi ndeko wana azongi akuti mwasi na ye na koyo lupangu makembe so wape lobaka koje kizunga mutu na ngai na ngola tolanda makambo mpe bomamaka te mwa basuse bandi kobima papa azomona lisusu clair te mwasi ne na ndako akomi balangage moko insolate mwa likambo moke boye atomboki boyebi kaka bandeko basi bazalaka soki se alingi bakomelaka na mwa impolitesse moko boye mwasi akomi koluka baproblème esika baproblème ezali te to mwasi akomi kaka kandakanda mukomprena oyo wapi bamama bosalaka biso boye mpo na nini bosalaka biso boye bino bapapa oyo bozala na bacouple na masolo tozobeta soki nani ekomeli yo te yebelaka basigne oyo nazoloba soko moni mama bozalaki malamu akomi kaka kolukela yo baproblème mwa likambo moka atomboki mangala makasi keba virisi se ekoti luka oyebango na lombangu basi bosalaka biso boye mpo na nini papa monika makambo ekomi ka mbilinga mokolo mosusu ndenge ezalaka kaka papa ye akote kimia na ndako mbala moko présence d'esprit akei kote ya chambre akolo ndako ayoko ndenge mwa bapruit motema okuta non na basusa bande koyoka na comportement mwasi azoka nde mwa bapruit botala makambo ndenge ezalaka bandeko na ngai papa ndimi kaka advienne ke pourra azongi kaka nsima abuki porte ndako donc présence d'esprit kaka akota kuna boye Adamu na Eva nakosa bino te papa atomboki nde kotomboka botela sikoyo makambo yango ndenge ezalaka na place mwasi ayoka soni mwasi so abandi kogangela nde mobali nayebisi yo nga nalingaka lisusu yo mona te nga napesa kosuku nzoto te ese yebala yanga susu babiloko ya ndenge wana tala basi na biso mwa basalaka sikoyo makambo wana epesaka mwa force soki mwasi azo reconnaître yo ke mobali na ye mais soki mwasi awangani yo bandeko na ngai atozala makasi esilaki ebonga mwasi aza na soni azo reconnaître ke asolo bakangi ngai mais mwasi apesile munoko esi oza so mobali na ngai mais bafandaka chambre moko nga napesa kosu nzoto na nga okomprendaka lisusu te
bandeko esali pasi ekomi mpenza ke kolo ndako na mwasi ya ndeko babengani ye na ndako tala. Voilà. Bandeko balandi ya radio le collège kwa boyoki lisolo o to beti to ndeko expliquer et ça là mbongo na ta fontaine zaka quartier o zaka en face ya Rosentenville to yebi ndaku to yebi kombo ya tata lupangu kombo ya jeune fille oyo prochainement to dénoncer to ali ko beta ba histoire vraie pour la kobongisa communauté to tika makambo oyo ndeko bandeko basi to tchana se to comme na problème na communauté, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis boyoka mobali na yo akangi yo na mobali orofa na tani omikitsa yo kamu no makasi ona lingaka osute en tout cas ça la ngalo côté na pe osunto na ngate pour la lingaka osute quel mwasi ya libala tabino moko vraiment sonité sans pudeur. Et puis chose grave bogi ndekalobi ba bengani kolo mwasi na ndako do tata lopango ajo avantage tanga moni mwasi wana azoganga na mbali na ye pa boti mapapu baseke po ebika neza so bakangona mutakangona mwasi na ye bakota mukila siko yesu ka azima papu mwasi azu pouvoir abike na lingaka osuta azima papu azu audace ya kobenga na kolo ndako pardon ko benga na mobali ya tata ya mwana ya mwasi wana mobali ya jeune fille wana et pesi pasi toali ko beta lisolo o soki ndeko to soki mwasi yako lupangu o na France akolanda biso aye marambal na asali maramba soni poto na Afrique du Sud ndeko pena de komeliete sala attention ba jeune fille o ba papa batikara bino na ndaku bake ko luka pona intérêt ya yo na bana tout na se ba jeune fille congolaise et komi mabe ba congolaise tina ba nigérian tina ba zimbabwéen et au sala soni o le kanzala bo sala ba camarade ba nigérian camarade ba camerounais ba ghanéen ba zimbabwéen ba tunaka yo my friend what is malembe tango tuna oyebi what is malembe malembe za nini tango ko sai oyoki malembe wana oh non I was if your sister nazalaki na ser na bino le azoganga malembe elaki sinini soni mawa pona ba congolaise lelo to suki wana lisolo o esalami na na Tafontaine en face à Rosentenville to bando beta ba histoire vraie awa pona ona ne komeliete a tiré conclusion azala mayele po viebe bate oh no sodani na lisolo vrai histoire vraie à kotinda to beta po esali sabande comme susu benga biso na numéro na biso 067 64 320 85 benga biso to beta lisolo na yo pour édifier bana nzambe nyonso. Merci lisolo lelo esuki wana lobi to kutani pona lisolo mususu. Merci et à la prochaine. Chap chap et tchara.